Nzambe batelaka bana na yo soki yo obateli elonga ezali Nzambe Nzambe batelaka bana na yo soki yo obateli elonga ezali Nzambe 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 batelaka bana na yo soki yo obateli elonga bana. Bonjour, bonjour, bana Nzambe nyonso, shalom sikete bozali. Vraiment nayebi ki boza déjà kosepela na kati ya émission tolobela nde émission kitoko émission de classe. Awa toyambeli bino moyembi monene oyo toyebi ke temps ebele bobandaki komona ye lisusu to ya mosusu balanga frère Blaise toyebi ki akenda na poto mais ndeni tomoni na Afrique du Sud azangabi te azalaki nde na Angola mais abeteli biso siko tu awa na Afrique du Sud nasi bokoyoka ye moko papa na biso Daniel Sosola oyayemba nzembo ya Sosola ntango tozali nde toyambi ye lelo na Cape Town na émission na biso émission tolobela nde avec honorable Blaise Nzinga. Papa Daniel, bonjour. Bonjour, bonjour Nabino, bonjour bana Nzambe, bonjour bana nyonso ya Afrique du Sud. Good morning, mora, moleni, ndebino mopesa mote awa. Papa Daniel, tomoni na Cape Town awa, vraiment tomoni ba anglais, ba kosa, ba africain, c'est sepélition pour depuis yoaki, obetaka ba anglais, portugais olingate, c'est kotika no awa. Ah, bom dia, que Deus abençoe todos. Vraiment merci Papa Daniel, nayebi ke bandeko ebele basepeli komona yo bamona yo kala bayoka yo kala tozali même na belle ville omona nde bamama bakamwaki bayembi banzembo na yo vraiment impression na yo eza nini na ndenge bandeko bayambeli yo awa na Cape Town omoni yango nde. En tout cas baza gentil vraiment Nzambe apambola bango Nzambe apambola bino nyonso bana Nzambe vraiment merci mpona kei na bino mpo elakisikaki bomino na biso toujours ya motema na bino Nzambe apambola. Papa Daniel tomoni yo awa na Cape Town oyaki toza na yo toyebi te oye kotikala awa libela toyeka kobeta tu to ndenge nini bato ebele bayebi ki na belai makasi na Zaïre ntango nakende na Zaïre na Congo na Congo voilà na belai kuna makasi nakotai bahôpital banini tusa ntango nazongi Luanda yango lokola Luanda na Afrique du Sud toyaka na biso yango na babisi banini ntango na profite na ye nayaka basoin nayaki problème ya basoin mpona soin santé dérangeaki papa na biso Daniel santé dérangeaki mwa moke yango ayaki na Afrique du Sud obebika biso ya traitement ezalaka nango pepele donc merci Papa Daniel tosepeli biso tomoni yo mais koya na yo awa sikoyo bandeko bamoni yo programme nini okokozala nango to projet nini boza nango oyo ke bandeko bakoki kozela parce que babi bamoni yo na baeglise oyembi mais baza na besoin na yo mpena opreste ata na événement moko est ce que eza na programme moko oyo ke bandeko bakoki kozela normalement totiaki programme conseil route fageza malelo le 12 mais moi contre temps pour nazozonga pe ka lelo donc na juin nde totie programme na juin tant on ya boile na juin pour ça la programme bien pour liboso na te ka bilise na yembi pe na juin nde to ça bien to pour ozonga suka ndi médecin a na juin na ça na juin tant on ozonga rendez-vous na ba juin parce que ça va les 18 les 18 et 19 20 déjà fona za ja pour un concert toujours payé. Vraiment merci bandeko bolandi bana Afrique du Sud bana Nzambe nyonso partout ce que vous allez dans le monde bolandi papa na biso Daniel tozana na mois de juin na si affiche yango wana bokomona kobima wana et bokozwa ba adresse ba détail nyonso sima tozana na concert awa na mois de juin bokomona affiche yango tobimaka te tozo poster yango bozomona yango ba numéro na biso eza wana soko lingi o support olingo soutenir événement wana oyo kozala na mois de juin papa na biso Daniel Sosola o contacter biso ba numéro na biso eza wana tokoyeba ndeni tokutana tosolola toza na besoin na bino ba sponsor ba producteur bozala mpona kosoutenir papa na biso Daniel na papa Blaise Nzinga tokozala ensemble mpona kokumisa Nzambe na mois de juin. Vraiment papa Daniel toyebi te tomoni olobi tozozonga message nini okozala mpona ba musicien ya Cape Town na oyo okutani na bango na oyo okutani na
bango te message nini okozala nango epuis na bamisien bandeko nyonso baolanda yo partout dans le monde message nini okozala nango mpona carrière na yo parce que so ya bali bato koma wana esali temps ebele obungi ozalaki komonana te bandeko bamoni oka obimi mbamo a na Cape Town biso toyebi ke ozali tosololaka me bato mingi bamonaki obungaki bamoni lelo a na Cape Town pourquoi ata molai oyo esali pa Daniel azalaki koyoka na susu te après album na ye ya sosola ndenge bayebiki nayaki Angola nakomai na Angola bon makambo elekaki ebele moye to éleve le diable eza te toéleve ka Yesu moye to éleve bapersécution batribulation makambo ebele oyo bana nzambe balekaka nango eza te toéleve ka Yesu et message mpona bandeko na biso ya Cape Town na kuti ya vraiment nasepeli na bino nasepeli na kei na bino merci nzambe apambola bino vraiment nayebiki na juin boyamanga so ebele toujours unité bomoko toujours bolingo merci mais papa Daniel tokosukisa bongo te bandeko mosusu baokomelanga déjà siko na live balobaka est ce que eza ye ya solo po bamona yo kala donc est ce koyemba ata mwa moke ata soki yesu ozongi mpe lelo te yeba ete liwa mpe ezali soki lelo yo okufi na masumu okokende wapi moninga litomba nini yozwa nyonso ya mokili obungisa bomoi na yo sosola tango oyo sosola tango oyo sosola tango tozali sosola tango oyo merci donc papa Daniel ye wana babiboya na mois de juin date na biso le 28 juin déjà topesi no date yango wana le 28 juin bokozala na papa Daniel awa featuring na papa Blaise Nzinga donc bana nzambe nyonso tukoza déjà kobonga mapona osoma babillet na bino na maison na biso Rigo Mavungu epai ya papa Blaise Nzinga epuis na Pérou epai ya papa na biso Derrick Yayo babillet na biso kozala déjà wana olingo sombango ocontacte biso sans rien na pamba ozwi billet na yo tika ete nzambe na lola apambola bino papa Daniel azali tokozala naye na mois de juin. bato balingi se bamati ekosepelisa bango soki otei komatana avio wana bapangusi yo makolo otei bango bakabala wana na eglize etondi situ soki otei mapamboli wana te basepeli kasi soki otei kokotikame basumoni aloba wana wana koyogela mateya ya konanasio otei mondimi etika ndeki moki mondimi ya tomoki okuti ya kokolela ya balukakiata babio basenge bakomisa yo otei mondimi etika soki mondimi olokolela lepesa olobina bakotika badese mbilo balobi basenga wana we want to sing that song